papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokusa Kili Maguma Giselle Irene Masiandoki wa Mokusa Akusana kwanza muna wa Amange wa Ya fai. Nini? Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Parce que bangola lokute leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et puis siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, la brigne. Ah, o Jorge. Nazaku kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na ngai nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brin na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na zi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonsoir, n'a pas mouru zignon so ba mesana kolanda Irene Masiandoki TV o maman bino la cabine kaka ba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bande nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esa la ka vraiment bien makasi la to pesaka merci na bande nyonso ba commentaka na site na biso ba o ba pesaka ba conseil nzamba lola asala bino bolamu pourquoi pas to pesa merci na sponsor officiel Betty la patronne le monsele ki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwaso ya mebla vende ndaku na Verchache la patronne na Betty atonga sponsor nanga ya mvandu balobi umela merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mais motema vie nanga jonsi bolanga ndenge na lobaka elate lindezo boma bango baba na jiba bébé vie nanga jonsi bolanga boumela na meta la brésilienne tobo sanité maman bibi chez Mwanzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même merci na porte-parole na biso ya Mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya bunde sena sepelaka mingi ndenge ya Simondo ya papa mesana kobenga Tazi Vita imana Kokodia Nzombo ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande umela merci na Pochan Andel Mobange na shipping na kati ya Cologne ya balobi bana bundes olingoti na carton na Angola to pe na Kinshasa ko hésiter te benga Mobange na shipping Pochan Andel na plus 49 152 0251 77 31 okozoi number 1 babi Pochan Andel Mobange na shipping babi via bunsa ke loka mutute ata diamant et kokoma plus de 30 ans ya boulot balobi tokos
vie na biso prochaine andel mobange na shipping umela merci na bande kona so wanda mama Irène tobo santé ko yebisa bino boza na problème ya peau tenti réseau simba te ba bouton opakola ba produit bimiso ba mbombo moko ya mwindu balobi solution ezali epa ya mama Cornelia Lutadil la mwasi ya papa mwana telesi na kati ya Allemagne balobi Grace Light Cosmétique ndenge na tsaka logo na yeboye ye wana ndekolo masolo boutique rebote kolata kitoko atekaka pe na bilamba nyonso na ba fantaisie kuna ezali mais Grace Light Cosmétique yaka kozwa traitement obongisa loposo pa ya Cornelia Lutadil la okozala jamais déçu na yebi ke bomeka meka partout mais awa ekoye komeka te oyende kobika umela Cornelia Lutadil la na kati ya Bundesliga voilà bande ko nyonso bandaka biso partout topesa merci na bande ko bazosambela pona site oyo ba pasteur nyonso babondelaka pona masola mama Irène Nzambalola asala bino bolamu parce que biso tobetaka masolo ya solo a aubergine et les kakate témoin venanga Yves Djeboke garçon de luxe na kati ya Panama Yves Djeboke garçon de luxe na kati ya Panama na mboka ya Bia Zakari Tulomba mwasi kitoko petaille mami la plus belle boni basango vient na biso Zakari vient na biso ya Bogar merci la jolie Moussungai de longue jambe oui ma copine oracle de l'éternel jolie Moussungai to bosanité toujours ya kati balbi fifi tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundesi umela ya kati ba murena ba murezi bazotuna mama Irani boni titi Gracie ya Bundesi banque viens nga titi Gracie ya Bundesi banque balobi umela merci pour la patience et la fidélité na bande kono so bandaka mama Irani merci na ya Willy Moucheni les vrais code d'amboka mama Irani elle a kabino masola solo a aubergine et les kakate lisona meme bino eza lisolo ya pasi pe ya mawa comment ba femme congolaise to basi nyonso ya monde bazo souffrir na vie amoureuse bande konanga na koyebisa bino famille nyonso eza famille ya kobalela te tolanda lisolo mama bengi biso aza na kati ya France abi mama Irani beta lisolo nanga eza mulai te meza lisolo ya pasi na ko profiter na senga conseil na Cynthia Mbongo sala musala na mama Louise Koli na mama Chantal Vita balobi na Sandrine Lenganzo mama le kikiangebeni pe na Mado Mbunga ya Fioti Ngoma na kati ya Swede mama Christopher Mado Mbunga mama eko senga biso conseil makambo ezokome na vie abi mama Irène nazali mwasi ya libala mais nazalaka na France nazalaka na libala te avant nazalaki na mukanda nazala musala na salaka naza pe na ndaku me nazaki na libala te naza mwasi mwana mukiete lelo nde no abeta biso naza moins de 40 ans te naza pe na 50 ans te naza na 40 quelque mama Irani problème ne komelinga pona benga ba murena ba murezi ya Irani masendo kibeyo ka lisolo oyo tango nazo vivre na kutela kina mobali moko mobali na to kutani auti ko kunda mwasi na ya 2 ans kundi mwasi na kufaki matika kiena mwana zaki na 4 ans mwana ya mwasi tolingena mwana mobali na kutiena mwana ya 4 ans mwasi auti ko kufa na maladie ya cancer awa na France mama Irani sala kinga pasi mwana mon kitoko très joli mais mobali otokuteni azana petite sœur ne azape Maria azana bana 4 awa na France na ebisi point ni petite sœur azoko mwana vanda kuna liberté habité akenda rape kuna mais azongaka mama Irani tango tolinga lokwa bolimbezaka na ba sentiment nango sentiment bolimbe kotinga makasi na baki na mobali na so na petite sœur ole mwana mitumisaka kenda kuna zonga ngana bokola na mwana mbabaki aiza ide moko bien okoyede mwana o mama Irani nazwaki mwana na bolingo makasi mwana ana zambanda na ngati mama na ina tikali koyeba ete na yebi ekana ba photo mwana batu innocente na ko lina ete nazaki pena na mwana te meka na bande ko bokola mwana ju soin na ye eska na mwana pena ke lengia kozana mwana aloba mingi amuta ba question ngana za ko vanda ngamo na bande suko sanuete so na tiki na ke musala ton na otleka na je telaka trajet pa na ngana pa otiki na classe eza musika parce que ye makamne zaki na dress na bango mais na zai ko sala ya mama Irène papa na ke musala na ke kozoma so edena ndako pa nga ba mettre na ngama solo ba question ma Irène o senti pas que o vivre na mutu vie a ko vanda na mutu ensemble et comme ko sala nga papa na ota musala allié ake azongi alali pa na kaka bongo ti mobala mona ki ke na za mwasi mana mupone ayaki ko balanga mariage mama Irène atinda biloko na Congo babala nga mama selika ki bien même ko bakenda ko bala nga mama botomba zaki maladi makasi azalate na mariage et ça la biso passe mais libala le kaka na ngo bien mama Irène na simane to komi ko vivre na mobali lelo to sala 9 ans na mobali mwana na kutaki na âge 2 ans lelo zo sala 11 ans ba murezi bolanda pardon mwana kutaki na âge 4 ans lelo zo sala 13 ans ba murezi bolanda solo très bien vous comprenez pourquoi de commence avec ko betel sona Irène Masiendo qui TV mama Irène na boti bana mibale na sima mwana wana
navandaka na mwana ya 13 ans ya mwasi na ndako na baleki na ye lokola kaka bana na nga mama irene nazwa ta mokolo moko te ya konyokola to ya komaltraite mwana nayebi te nabenga ngo na langue nini navandaka na mwana bien mobali na nga ayebi belle sœur na nga aza na libala na ye mama na bango na kini azali komitungisa na maladi belle sœur na nga abengisaki mama bokilo na nga aye awa na France ntango mama bokilo aye nazwi bana nyonso misatu tokepa ya belle sœur na nga tolala kuna toyamba mama bokilo ezalaki vraiment ambiance kozonga na nga mobali ayebisi nga mama lobi asepeli na yo te ndenge amoni yo ngabi ah bon bon mama ata sepeli na nga tokoloba nkamba moko epano bwabi ah mama biso azaka makambo makasi nayebisi nga aseke belle sœur alanda mama po belle sœur na nga mpe azaka makambo makasi belle sœur na soko omoni soki azoseka yebanaka te so bina likambo soki asepeli nango eyebanaka te elongi ne ezaka ekangama eza ndenge na ye na mesa na ye bongo mama irene eya kosala ke mama komi kovanda na France mama bandi kosala biso baproblème mama lobi na mobali nga funa bima na ndako akotia makolo jamais na kati ya ndako na banda to biso kati wenda otaya mama bokilo epa esemeki nanga bien ka lobi alinganga te me nasalaka tout omona weekend nazwi bana toke nazomilingisa kaka mama bokilo abi alingi nga te ayebisi mobali nanga yayaki poto mpo ya kobokola koko na ye oyo mama na bango akufa ayebisaki mobali nanga ke abala te po ye akoya poto lokola ndeko na belle sœur nango osala makambo aya kobokola mwana wana yango mona libala na bino nakoselaka maladi nakendaka na nga te ngabi ah bon mama belaka bino asepelaka te obala yango naboyaka na nga nakoselaka na nga maladi ah bon ezalaka nde boye ok azaka mama mobali na supporte mama ere na osupporte mama mobali na ndako vie échanger mobali kolia ekomi ya pasi mobali akomi mama mobali akomi mal à l'aise mama lobi na il faut na kite ndako ekomi koswana mama lobi fo bima na ndako monte mama banda ya poto aza na France combien de minutes biso na mama yaka na ndako na nga te po anyambe alingi koya na ndako na nga te loko oza na kati ya ndako na nga ya kotia makolo te aza mama botinga na moni okende nanu mama ndenge aza na batraitement na eso mama komi na ye bien ton leki na walinga zonisa mama na afrique bongo yo zonga na ndako ya libala nga oh mama zoloba bien aye poto po ya kobokola koko na ye akozonga ndenge ni o te akozonga na ye akoselaka ina na akozonga yo pe kende me nga bisenga na okende te nga aza mwasi ya ndumba te naza mwasi oyo bali na mbongo epi naza na bana na yo mibale nakokende wapi mama erani problème ebandanga na mobali discussion abengi belle sœur nango abengisaki mama bango oyo na bibele sœur nange elongi eyebanaka te soki asekaka soki aza na kanda soki bine likambo asepeli nango eyebanaka te nakendaka ne ka bongo napesi belle sœur nanga rapport belle sœur nanga rapport nanga ah mama biso aza makambo makasi ndenge alobi bongo kiyeno kaka nga lokola mama esu maseke ba inane demi na luka nazongisi kasi kongo bongo zonga libana kiyeno na mpona tamo botika mama mpa azala lesi mama azala lesi te mpo oza na ndako ya yaya mama eka nepsi ma chérie oza mwasi lokola nga bi nga na bote ya te muta bote ya muta olo balingi na ye te na mwana na ye mama eka nazangi kimia nazongi pa mobali abi wi kende na okara po telaka mambo ndenge ezokende mama irene mobali azobana nga na kende na nga kaka nasala eloko te nakende mabala na nga mibale natika oyo ya 13 ans mama koya wana ya kovanda na mwana ya 13 ans mama irene na bandi kobokola mwana banda azalaka na 4 ans na 13 ans mama ya kobokola ebandi ndeni mwana abenganga mama mwana aza na bolingo nanga mwana aza na bokabwani te na bana onga na boti nzambe apesi nga mpe basi nango lokola na 3 filles mama irene nakabolaka bana na nga te epuis mwana na 13 ans sunganga makasi mpe na baleki na ye mama irene oyo molimo nini mama irene matate ebandi na ndako ekomaki vraiment pasi nazalaki na shwa te mobali akomi kobenga mama irene nazangi kimia nalelaka butu mobimba priere nini nasali te famille nyonso famille obalela te mama irene nabengi belle senga binga naza na kimia te tala vie nazomeni na minute oyo tala nde toevanda mobali na ndako kimia eza te mpo na mama nasali mama nini nazoya kuna navandisa mama koya te yaya yokaka pekende nokoya kokufa lokola mama na atangi kombo ya mwana oyo nga na bokolaka mama na kufa abike no koya kokufa lokola mama na atangi kombo mwana bato mwa totangi na réseaux sociaux ezate ba mourir na ba mauvaise bolanda tant na betaka masolo na ba Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga tant eza mauvais ezalaka slogan te na répétaka eloko slogan mama irene ezalaka ebeteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe nga nde mama ebeteli pro max mwasi atika masolo na défaut ndeko nanga mwasi bayebiso epa esemeki kekende nokoya kokufa no lokola mama na atangi kombo ya mwana oyo abokolaka mwasi ya grand frère na bango akufa na France oya kokufa lokola ye pamba kende na yo mama irene esalaki nga bien te nga mpe naza na bacousine bacousin bazala na kati ya France bandeko na nga na beti babi ya bima libala ezaka bote na mobali olazala contre mama ne mobali aza fan ya mama na ye mobali asolaka mingi na bafamille na ye mobali amipesa mingi na famille na akipaka kutu mwasi te bana makambo ebanda donc mobali pour bafamille maintenant mwasi baza na problème to eza koloka te bafamille mingi bazobebisaka bavie ya bandeko na bango mibali
boko salisa bayana bino baleki na mnemba ba AVC na poto bozo kota na vie ya murezi makasi ya mibali ya bayana bino na basi ya bayana bino basemeki ya bongo bokufa nzamba kobeta bino bozana ba conseil ya kopesa ba grand frère note na ba grande sœur na bino te soki ndekoneka libana ngeza na makambo yo pelisi moto yo semeki ya ndenge nini. Ok, c'est mec aza mwana poto. Maman uti konga ko maîtriser maman ata ya kufelaki mwasi. Via yezalaki be ya komaki akondaki ya bebaki. Banda komi na mwasi ota ya se retrouver musa yezo ke malamu. Mais c'est mec aza pour maman na bango. Et puis mobali ayoke la kaka bande connaît sorti musa vu téléphone abengleki na mwasi. Ba kosola 2 et 3 édita mais mwasi na zawana. Ba ma mère na ze bate wana femme de nuit ya mobali. Maman na femme de nuit et comment le kelanga ba senga likopa mais na sale lokuti. Maman Irène comme elle kovanda ka bon na moni trop c'est trop na bimaki na ndako na bana bakepa ya petite sœur na nga cousine na nga za ndaka munene mwana ya 13 ans kutana ndaki nga ba ekozwa mwana bazongi na mwana. Maman Irène osani mwana bato nazofanda kaka na mwana bana na nga mibale mais loko na bengi maman Irène ti sikoyo na zepa cousine na nga eloko ezopesa nga pasi na eko tuna conseil po eloko eleki tika ezate tala ba ebisenga na kokufa lokola mama na mwana o nga na bokola. Maman Irène mobali akoma soka oti musalo ki posa mwasi ayepa petit sœur nanga to solo liwana mais to na problème te donc ekotika zo luka bima nanga na voiture botala niveau so na bine la tika ba ne pas petit sœur to kenela ndako non mama za kuna mama ye kuna azana mwana ya 13 ans kuna accoucher nanga na voiture. Maman Irène mwasi libala o ba pesela mbongo mama bana mibale est-ce que ça na sens ba mourir na ba mourir naloba te oza mwasi onga na bala kisho na kiposa ndoto sko na kende wapi. Maman Irène na zo bate mbala za normal aza liboma mwasi munelo kwanga ba bima nanga na kati ya voiture. Maman Irène ba immeuble ezali bien que ça na parking ba caméra comme partout. Maman Irène na koya ko samba lokola mwasi ba lakisaka biso na soli na Londres so ya benda chignon kota container tala mwasi kito bon amona na pete mwasi to luka na réseau to mona pe identité ne to za wapi to mona nde bazo sala mama papa na mama kota container. Maman Irène nga bosa mama basa mama papa mama na voiture ya mobali mais na za mwasi na tiki ndaku na nga babala nga na mbongo. Maman Irène o eza kindokite tala ba famille okende kobaila. Maman Irène pesa bande ko mibali conseil mobali akozala kizengi ya famille te mobali akoyokaka mingi famille na ete tango bali mwasi 1 plus 1 comme égal 1 bokomi bino mibale mibala poto mingi ba sans esprit mibali moko biloba akosa problème na mwasi mona bengi ba famille andi ko expliquer ba sans esprit akosa problème na mwasi na ndako ye poise expliquer ko miko benga bande ko ne pamba ko benga eza buzoba mobali azalaka bongo te mibala poto ba yebi ko sola te nazokosa bino te mobali openza mwasi no bala mama zo telemele et puis okufela mwasi mwasi akuteko na problème na moment ya ba problème okonda okendaka musala mukem kokoti are maladie mwasi asungi yo abotelo bana mibale bafandaka na bato ndenge ni pa bokoleli yo mwana. Maman Irène mobali azoya na ndako pa na nga pa ndeko na nga alie non kite na se tobima. Maman Irène aye na ndako pa ndeko na nga bimi mbala osenga bima na nga na ndako ndeko na nga naloba bato naza mwasi abala. Maman Irène bopesa nga conseil libala boye nazovande pa ndeko na nga ti mama banga kozonga mais mukolo mama banga ozonga eyebani te. Maman Irène soki nazwi likango mukile koloba bakoloba koza mwasi babala mais botala ba condition nga nazo vivre na ebite soki na poto mwasi na ngaba meme na ba condition obopesa nga conseil na sala nini na ebisa mobali libala esili na sala vie nanga tonga fona zala kizengi na vanda ka timu ko mama banga kozonga bongo na zonga na ndako boya ngobolo baka basi ya poto balini mabala te basi ya poto basa compliqué mais rani boye ataku to réputation basi ya poto beba humiliation ya boye pona nini ba mourir na ba mourir bopesa nga conseil ndeko mwasi cela meme na Irène Masendo kiangwana ndeko na ngandozo la pongi na ndako za malamu na mobali buka mbolo na nzambe merci surtout baso bazo mibala malamu bayoka ba on peut bazo se comprendre bo pesa nzambe merci mabala mingi bozo mona baninga bazolela bazangi kimia bolanda ke esthétique te boma vélo moi ce mto mona ka babala ki mariage et patati patata tala ba souffrance akuta na famille ya mobali bokila ke kotso panzili ko baba noke ce que bimite okufa lokola mama na nanyo c'est que famille e biliwa ya mwana batu oya kufaki na maladie ya cancer potala langage ya semeki nanga Maman Irène semeki nanga ayoka kataza trop ya nae ya nanga yoka kataza trop leki nae mama na bango eko bakisa ambasali association na Maman Irène catastrophe na zangi souffle nazane loka koloba tenzamba lola zwa lokumu na beti so na passe na motema bali nanga koyoka semeki nanga pa koyoka boklo nanga pa koyoka na ende kosenga conseil na continuer kovanda kake pa ndeko nanga tona luka ndaku na ngai na ke kosala vie nanga
soki nazwi likangu nazwi bokovanda na ndaka bato na France mpe na bana eza pete te banda nakomi kovanda 3 mois yango bamure na bamurezi bosunganga nasala nini bopesanga conseil nzambe apambola bino mpo na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiandoki TV tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te tobeta masolo solo a aubergine elekaka te oza na lisono oza na témoignage kohésite te numero yango wana benga mama Iran tokobeta ngo ndenge olobi so bitanga kombo tokotanga kotanga te tokotanga te nzambe abomba bino soki mwana moto azongi te tokutani lobila na lobi bizu bye. Benalikito Mère Bio balobi musala eleka maloba nebele totikala kaka na yo Benalikito na kati France solution pona ba fête na bino ya mariage ya baptême balobi ba moziki bolingi bosalisa réception moko boye ko hésiter te benga Benalikito Mère Bio na numéro oyo ndenge na ebisi bino musala awa eleka ka maloba nebele bolia kitoko na prix ya bien service traiteur ya propre alambaka na cuisine ya bien etumba balobi yebande sika bazolamba biloko na yo ya Benalikito tembe te awa musale leki maloba nebele benga na numero wana Benalikito azapo na bino akendaka partout na kati ya France ata oza na province ko hésiter te Benalikito akomaka feti no ezala kitoko otika nsango ke baliaki pe batondaki biloko etikalaki pe biloko ya propre ya baboyi benga Benalikito na numero ezoleka zwa contact benga mbangu ozwa rendez-vous balobi Benalikito populaire na France net na film musala eleka maloba nebele service traiteur oyo touti nango musika pe toke nango kaboye umela Benalikito Mère Bio balobi awa na mbongo ya mukie oleki toko pe qualité feti nao etikali na mitu ya batu Benalikito solution